Faible Congolais, tout ça, nini. Odoni Obama, Nambandoki. Olanda, prophète Joël Aigle Voyant, Zamba visiter yo. Zamba bimisa ma vérité, o ebombama, pona yo, oye bango pour kangwama. Révélation de Mambo quand on ozu, au béni bichoto. Dadi, mais Congolais ningali kambo koma. Wandima na lali nazo prezamba zo laksanga makile zo tanga na Congo dadi batu ba kufi na mboko Congo na moni mutu moko awasa na gouvernement akufi ba Congolo bazo kufa ba banyamate baza batu na moni ndeko akufi esalinga pasi pe na député moko na gouverneur moko liboso ya des eza na dans mon piku ya baliwa livre ya monde ya butu abenga ngo mekoloki livre eza na maboko ya satana livre wana bakati donc baba ekateli ya baliwa na pona ba Congolais ebele 16 magiciens na kata mboko ba na besoin ya makila ya batu pona ba sacrifice bakoti na kata ba sacrifice ya année 2022 ba sacrifice yani faut ba pesa makila na otanga kombo na bango na TV to prier en plus na yango mona psusu muyombe gauche ya kufi mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Pamboli oye mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi Hey Fada, thank you Fada, charme fidèle internet, abandonné sont toujours besoin de quoi on a besoin de la chaîne Amiel Nazarien TV, dans le cadre de l'émission La Bino Table Sainte, présentée par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe de Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Gira Ozana Sima Caméra, le Table Sainte dans un prophète Joël Aigle Voyant. Azana ba révélation il faut appeler ça biso azana ba révélation pour la mboka azu pe ba révélation pour la artiste et comédien ya mboka na biso ngana bino to ba révélation ngoto tozana à la table scène yeni to fond la muke pour la royeba qu'est-ce qui se passe ba révélation wezani au prophète Joël azana Allez, Katela, Yambalo ya daba pasteur bakokata. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît,
Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, pona nini? Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Dadi Mukoya. Ça tenait l'homme de Dieu. Ouais, Ngolo Nzambe kaka sangolo mawa. Ngolo Nzambe sangolo mawa. OK, l'homme de Dieu, moi le gentil par rapport à tout bazui ba ko na ka chaîne de Nazarien TV. OK, Nzamba pambola yo ozungolu ya kolanda prophète Joël Eglevoya. Nzamba visiter yo. Donc Lobaka, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira comme la Bible dit. Donc Nzamba bimisa ba vérité o ebombama pona yo oyebango pour kangwama. OK, l'endémission. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu toi qui appelle nayo, le bail qui non Nzamba révélo marambo mboka et puis le bail qui non Nzamba révélo pour la artiste comédien va d'abord to kotamuke pour la artiste comédien révélation mboka dans aux yeux au béni bichoto Dadi passer émission. Dalina le belo moko eza vraiment très important. Oyebi mboka na biso Congo. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de prophètes au bazar Mbokolo. Mais Congolais linga likambo koma wandima. Liboso mabeza. Dadi na lali nazo prenzamba zo laksanga makile zo tanga na Congo. Na lui poser question pourquoi makile zo tanga nzamba bisinga bientôt à la décembre il y a des marches. Marche et salama. Oui, c'est normalement et tu peux me marcher ça mais on a moni batu ba kufi. Dadi batu ba kufi na mboko Congo ba publier ba mort ya batu tina ba internet tellement ba makambo qui mes allés je crois batu ba likambo communauté ba yebaka un prophète na complètement ya on a bisa batu nyoso na sala ba service na bona bandi service na il faut mona loboko ensemble désolé ça que lui c'était serviteur de Dieu ozolanda na moni parmi bande ko na biso bazana gouvernement ba papa na biso ba mama bandeko o bazana gouvernement na moni mutu moko osa na gouvernement akufi aza mutu aza reconnu ayebani na mboko Congo dadi na kenda ko luka moyen na kuta na ye pour la pesa un message à makambo zo s'est passé premièrement sinel boso wato moi sinel wato zo problème na moi sinaye mais tout ba boya ngala kuta na ye la bête que le sol ndeko na moko bo este prophète a luka un message ya chef de l'état hôtel ya kolongwa qui a osana bokonzi après ce message papa nzamba opese sur deuxième message ake lukaye tanga komi nini nani mon chef de l'état ake lukaye ba bête filmu na façon ba bengana e toi ba congolais quand même ozolanda tout ça ba congolais biso nyoso nzamba talisinga quelque chose à makambo lingi s'est passé namoni ba mort ya batu parmi bato ba osala marche namoni problème sérieux namoni batu ba kufi namoni batu moko baza na ngambu ya bandemo baza na ngambu ya Fati ya président Fati namoni que créer trouble koto pe na ngambu ya bato baza kota fa et créer trouble batu ba kufi na zo bisayo batu ba kufi na mi poser question ba Congolo bazo kufa ba nyamate baza batu so que la kota fa a besoin kimia OK auto ya président Fati a besoin kimia mais pourquoi makambo zo ngé salama bande ko bozo landa biso na poto bobonde la pona mboko Congo mais prière le prophète Balobi ce qui est condamné et ce qui est révélé condamné non na lina biso elo moko ce qui est révélé est condamné na nzela ya losambo c'est pour ça na sengi bande ko bolandanga prophète Joël Eglevoya to bondela pona ba konza mboka to bondela pona mboka na moni ndeko akufi esalinga pasi pe na député moko. Oh, ah bon? Oui, la gouverneur moko. Oh, oui. Liboso, il y a des dans mon pikou ya baliwa. Dadi, baïbaka un prophète d'accomplissement. Maintenant, c'est la bande de cognos comme population congolaise. Tout le monde de la pona makambo ezoluka eleka. Na mboka na biso ezala coupé. Satan a tellement pona ko luka lo lenge nyoso abebisa mboko Congo na nzela bibembe. Dadi, toza na novembre, je crois. Tokota décembre, ba profiter au mona bibembe ndezolanda. Na livre ya monde ya butu, livre ya monde ya butu abenga ngo mekrolot.
livre eza na maboko ya satana livre wana bakati baekateli ya baliwana mpona bacongolais ebele en plus il y a 16 magiciens na maboko oyo 16 magiciens na kati ya maboko bana besoin ya makila ya bato mpona basacrifice baotravaille mpe mingi na bandeko mosusu ya bagouvernement na vandi na tala bi mais pourquoi nzambe aotalisa bio nakemona 16 magiciens donc bango baotravaille na magie ya makasi mpona oluka makila na maboko oyo na bisenye faut la ça place bavanda na komela na kende pe na koluka na visiter bon oui eza normal te dadi kosika te donc biso toana besoin nzamba sala bango bala besoin makila non ya normal c'est bana besoin makila to nzamba l'action bana besoin makila pour ba sacrifice pourquoi ba sacrifice ya année 2022 bakoti na kati ba sacrifice ya année 2022 ba sacrifice ya il faut ba pesa makila déjà ba sacrifice ya bato maman papa ozolandanga même na famille na yo na libota na yo baki anasika tozokoteza bato mosusu barenouveler bacontrat il faut bapesa 3 personnes 2 personnes 4 personnes il faut renouveler contrat yo na nzambe eza sérieux même na niveau mboko baosenga makila de temps na moni makambo dadi esali bien te esali na pasi makasi mais prophète yo biki même na niveau ya mboka esenga makila mais tout le monde qui chef de l'état to azoki pouvoir azoki mboka kabaki na maboko ya nzambe. Tout le monde appelle derrière chef de l'État qui va voyager, qui est à Israël, la Méditerranée, la carte Israël. La carte Israël, qu'au Sambela. Tout le monde qui est à tombe Jésus qu'au Sambela pour l'amboka. Mais ce qu'on tout ça, ce qu'on maquilla, ce qu'on sait mboka, ce qu'on sait. Ok, si vous avez bien prié à chef de l'État, ça n'a jusqu'à mascara l'homme de Dieu. Non. Daddy, là le bélo moi ils sont profond. Ba pasteur walo ba kenda na Israël ko prier. Et bien là, le pasteur, pasteur, Kakenza, Sony, Kenza, tombe Jésus. Pour prier. Mais est-ce que l'église n'a pas de problème? Mais il est nécessaire. Le chef de l'État qui a prié, oui, a prié pour Namboka, Nzamba Sangolo pour Namboka. Bisope ba auto, zali photo bonde la pour Namboka. Pour Nzamba Zotali Samakila. Ozo Panza Namboko. Tandis que tout le monde a makila na mboka oyo ezolinga se manifester soki yo na ngato bondelité to luki nzambe te mais na bato ba sibi ba conséquence ya ba famille na biso ba famille na biso ba sibi ba conséquence ya nzamba singa pe na pambola nzemo na zo bimisa awa ya mboka ebima oui nzanje mo ya Congo so ba doyo ki yango ba ozonga na makanisi na ba makambo ebele c'est comme ça na yembi na obi ona nini Congo Pona nini Congo Peble Congo lento sala nini Podonyo kwa na mandoki Podoku fada na masasi Nzamba kunga za wapi Na obi, place moi obi Ebela mabeyi na Africain Atako baswani bango na bango Sokilika mamboka basangani babenga na monguna kende musika na kati ya Congo sans servette pase monguna pase baninga esengwa basusu ona nini mboko ona nini bakongole monguna ya Congo c'est congolais monguna ya mboka c'est Congo donc c'est comme ça donc il faut se dire bimi et permettre de comprendre makambo ebele dadi tu as un souci ya mboka eke liboso tu as un souci makambo eke liboso et le gros ce qui s'est passé eza vraiment malamte liboso makile ezali liboso makile ezali ok c'est ça veut dire que mboka eza des chefs de l'état ba kati mboka pa na maboko ya nzambe c'est que mboka eza maboko ya nzambe te chef de l'état tiki mboka na maboko ya nzambe il faut biso mettre za bato ya losambo ya prière papa na goza moto abondela pona mais yo mo il faut aller exemplaire ya prière Zolanda dadi sans prière ba chrétien bazate sans prière mboko pesate mais si tu tali bien tous on a dans la Bible na histoire ya bana Israël to bazali ba esclave na Égypte tout bango tout nous sauter ba bana ko prier vraiment bazali ba prière zaki une grande partie bazali ba prière et on est cinq qui dans Nzambe ala nayi bongo msai bona kata Israël jusqu'à quand notre pays comprendre de l'homme Nzamba poni Moïse dadi Nzamba poni Mose Nzamba poni Moïse azala mutu oyo ya ko tambusa peuple Israël mais et comme la tamoko Moïse
Nzamba zo bisa Moïse tala peuple na yo. Pourquoi? Parce que tant Moïse a mati na ngomba ko lukelo nzambe, Israël était ngami. Mais Moïse a bon de là pour na bana Israël. A prier pour na bolam na bango. Mais Israël batengami ba komi ko prier ba nzamba bikeko. Ozolanda. Ba mu ko bon de la banzambe ya bikeko. Mais na banzamba bikeko bango ba komi ko prier. Ezaki pona nini? Bamoni ba miracle belé ensemble mais tant bamoni que donc marambu susu ndenge kendele bamona que fana na place ba persévérer marambu ou mais bamu kuluka banzambe ya bikeko aujourd'hui ça pena bato a umeli na christianisme a umeli na ko prier a umeli na kolukelo nzambe akuta na déception ya basi ya mibali akuta na déception ya ba pasteur ya ba prophète et tindi akende na bakisi bazali zola na mais tant nzamba ye akuta na Moïse tala peuple na yo aboyi ko yebisa Moïse peuple na ngabi peuple na yo makambo sala Moïse tala bamoni nzambe abike bangu mamela ekeko mais na isala ki bien te dadi mais l'homme de Dieu ko ba professeur na biku ba prophète on ba député on ba ministre on luki bango te pona d'ailleurs dadi na luki 3 personnes zo boyo tanga ba komba bango pour dadi soki ne na zolo baboye soki na moni ke bazako yoka te na otanga kombo na bango na TV quand même que mokili eyeba que prophète Joël a télé baki pour nous passer message ya makambo zo s'est passé toi la souci ba papa bandeko na biso ba kamba mboka mboki kende malamu mboki kende bien so mboki ke malamu mboki ke bien quand même que zappé c'est on a biso combien de personnes à Kinshasa ba souffrir combien de personnes à Kinshasa baza ba makambo pesa bien combien de personnes à Kinshasa bazolela mais là mutu nyonso oyo azana RDC ana posa makambo na nyonso ezana malamu vieux Simba. Nadi bat bon yo comme bat bon souffrir. Mais qu'est-ce qui se passe que nous comme ba congolais pas na pas si c'est comme si nzambe vana parce que congolais prière ma casse congolais a prière ma casse mais la crainte de l'Éternel est pas congolais à moins. Et là to senga ko banga nzambe les makasi. Dadi ngana to za awa to sa l'émission. Zola nanga. Maintenant na lo bana batu un serviteur de Dieu a dépendre na bikela moté nazo dépendre na mokeli. Donc toujours dépendre na mokeli na bikela ozolanda maintenant il faut tozala na obéissance ya mokeli okeli biso pour y passer la biso makamba bien la crainte de l'Éternel est belle dans la recherche la crainte de l'Éternel il y a beaucoup de serviteurs de Dieu au prier pour na mutu mutabiki pourquoi parce que aux amis ya solo mais la crainte ko banga nzambe ndeza na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo Chayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saki fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a un yebisingaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisangaï. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même à Oyo, na peu de ressources, comme nous avons été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir de $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au Sunkayo, à Ozuka Blogolia. Eh, maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kouboungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique
Ah, c'est ça, d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà Bozanango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. C'est du sérieux. C'est comme ça. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Toujours dans le cadre de l'émission La Bisso. L'homme de Dieu. Sikoyo, toza la révélation ya artiste et comédien. Artiste et comédien une révélation on zamba la qui se prend là-bas. Artiste et comédien mboka na biso. Qu'est-ce qui se passe? Dadi namoni bidi akufi. Ah bon? Oui. Oh, namoni bidi akufi. ah. Namoni nani otolandaka dollar. Yann Limos, il va couper. Oh. Je me posé la question pourquoi bateau yo nzamba tali singai ba couper. Dadi combien d'artistes et comédiens bazo kufa na mboko. Je me posé question et belé. Je me posé la question vraiment belé. Et ça na force esprit de mort et tellement na kati ya artiste. Force ya esprit de mort. Et telemi na kati ya ba artiste. Maintenant, ce qui a dit, baza sagité. Il y a encore de loi. Liboso, na décembre, oui. janvier, bon, il y a son ya batu bakokufa. Priya na nzamba sunga abatela, nzamba pesa kimia, moto akufa te. Ozolanda, moto akufa te parce que na moni ba artiste comédien ba kufi na moni ba artiste comédien ba kufi na bandeli koloba na moni liwa ya bidi na moni liwa ya nani ya Limos zola nanga na moni deux personnes ba kufi na mi poser ba question pourquoi événement ozolinge salama bande konanga bozolanda ngai bozolanda prophète Joël Aigrevoya to lukanzambe c'est moment auto père d'artiste amuyom de gauche auto kufa Gimario na kenda kité auto Gimario azali mais na lobby avant makambo c'est pas et c'est passé na lobby avant makambo et manifesté osola ndanga yango mona yo loba avant c'est moment yango ya ko lukanzambe na profondeur numéro prophète Joël Bourgogne, on peut se numéro nangai, les applis 243 91 845 13. Appelle prophète Joël pour na kimia pe solution makambo ezako s'est passé. Ba Congolais to luka to tombola prière, to luka to telema pour na le sambo. C'est comme ça. OK, mais l'homme de temps on dit que moni Gima yo moni bidi moni Yanimo sa Kofi. Mais tant va révéler on a mais est-ce qu'il y a pas moyen au salement déplacement qui doit créer pour la banque épargner on a mon ligne esprit des morts Dadi pour l'esprit des morts Dadi ceux qui ont lingozo caméra na yo to gomi ma caméra na yo ils alla bien ils alla vraiment bien pour to kende kuna aux ba image aux ba image au mona événement ndenge ça s'est passé aux landanga d'ailleurs quand on a qui de la famille là-bas. Ok, non, kende lobby, mais na pesi annonce na batu nyonso to prier pour na bandeko ba kufate. To bonde la pona bidi, to bonde la pona ya Nimos ba kufate. Il y a des problèmes où ils sont très sérieux. Ok. Il y a des problèmes où très sérieux. Ok, l'homme de Suko, ton zamba révélo à part on va révéler sur ba tout ce comédien suscité et tout. Non, la mona qui ça c'est l'accident. Ah bon? La mona qui fait c'est l'accident mon nene à côté hôpital. Zolanda, et ça m'a gambo té mil boso, tu as besoin ya kimia. To bon de la pona artiste comédien. To prier. En plus na ngomona psusu muyombe gauche à Kofi. Et ça bleu, et ça bleu qu'on a ngomona on a dit. Habité dans la maison on ta maison la qui ça yo. Ba ça qui dans muyombe gauche toi Kofi et tout. Na niveau ya poto mobimba. Partout dans le monde. Dadi partout dans le monde et ça na mutu moko té on a ça la prophétie to voyance na ye abike papa makamolobi na ngeza lokuta
archi faux et archi faux osolanda eza na mutu moko te dadi nazobisa yo bato nzambe alakisi nga to prier mpona bango baza bato baosala fierté ya mboka oyo baza bato oyo baosala makambo minene na mboka oyo toana posa nzambe avisite bango soki nzambe avisite bango eza malamu vraiment ozolanda nga to prier bande to sanga to la pour le message à vous l'écran la TV au contact qui d'aba ça a pour le bic à Muyombe gauche comme si par technique no yo Muyombe gauche simba raté non ça va être dans am tabaki si non ah pour révélation eza comme sunga na Muyombe gauche to yo kana raté to non ye aza muto bandi makambo ya théâtre lelo te dadi ba bandi ma théâtre kala gima yo aza mwana na ye lelo gima yo ya kufi et là ils a base tout nécessaire ils a base tout nécessaire ils a tout prier pour na bango nzamba sa bango ngolu babika et là pour terminer bosso nzamba tali singaye maintenant il faut que ça le fort nzambe a réagir pour na bango c'est comme ça il faut nzambe a réagir pour na bango ouais. OK merci vraiment l'homme est-ce que tu es sûr que non ce qui message dans est-ce que ça moyen de gauche azali or capitaine on pena bien non président moyen de gauche il faut que bon de là surtout pour na barter na artiste na yo parce que les bosso na lali nazo prier to na prier na zuma pongia mukenzamba fungolinga misko la kisanga événement makambo nyonso eza ko se passer mais na kama kiango makasi dadi sans nzambe sans papa ozolanda OK to bon de la pour na bandeko papa maman ndeko na ngai so zo prier tsaka bandeko nyonso na boka nzambe eza na force etelemi ezokamba ezoluka epesa pasi edondwa na bavia bato même si bangote yebake na année oyo bandeko na ngai bondela makasi koza na distraction te kozela te kaka o likambo ya sima yo oza problème balina biso lo moko eza vraiment base to nécessaire omoni année oyo ya 2022 décembre bato bakufa ebela bato to prier pour la bandeko na biso mais il faut eba mais na janvier février donc 3e mois de bosso et ça va esprit de mort ko continuer ti janvier ko continuer ti la 3e voilà l'esprit des morts voilà oui esprit des morts mais l'homme de Dieu il a révélation aux le ben on monte qu'on créer le problème l'homme de Dieu non et on crée un problème très fort na kati baka et le moko dadi il faut yeba artiste comédien yango moni il y a beaucoup de serviteurs de Dieu na mboka na biso Congo balingi te zolanda balingi ko bomba ba makambo trop na lobaka Bible seul ba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira soki biso nde tozaboy to lobi vérité te et pas bande ko na biso tout le monde a besoin de problème de tout la vérité non dadi il faut toza la vérité et pas bande ko na biso to ana souci makambo nyonso ezala très très bien et si dit l'éternel nous a défendre si dit l'éternel loba ki makambo tozo loba za lokuta pour on le kana TVT que loba makambo ezande yo na ko ba serviteur de Dieu musu jointe ba journaliste belé bazala exemple makambo ba vivra o ba leke par ba vivra même toi aux exemple et l'autre aux base dadi ezatolo ba vérité na linga ko loba likambo ezande yo makambo nzamba lobi tete on nzamba lobi yanga na loba maintenant soki ezala mutu alinga sanga mabe yemo na nzambe nzamba s'occuper na ye mais il faut qu'il y ait naza aigle ok naza aigle aigle par rapport à quoi par rapport à misu les bateaux benga aigle par rapport à voyance avant les cambo comment nzamba zotali sanyos Dieu est capable de frapper et de réagir. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Toko ba information na suka émission na biso l'homme de Dieu le basso cause ani par rapport à la révélation sur pas artiste et comédien la député la ministre mo nga kufa message no ko la sela bango à ce moment on a mis cho bazolanda op bani ba contacter les habiter ba cause on ndenge nini par rapport pour la ba prière na ba question au de tout ba cause on ba révélation pas nous par rapport à révélation dadi mukoya non c'est la caméraman la prophète Joël là na sengi na caméraman bendanga pendanga bien pour na message dadi mukoya il y a encore des messages on zamba uti ko souffrir ngo sikoyo ozolanda dadi il faut que bonde la mingi ko bonde la vraiment mingi je sais pourquoi na biso bongo na moni yo pose problème ah bon dadi na moni yo problème na niveau famille dadi na zoloba awa tozala émission na moni yo ozu problème na niveau ya famille ozolanda nga dadi faut bonde la mi yebisa bande ko ba bonde la mi mingi wana osolango na yo tellement za na osolango tête reposer na yo il y a des problèmes ozolingo comme na ba famille bato
na papa mama yaya ozolanda prophète Joël boza na force à sorcellerie na famille appelle prophète Joël mutu wana lingi otikaki ndoki te yo babwakela ngo bamaladi baproblème baséparation yo na mibale appelle prophète Joël ozosati nzoto ekoma solo ozosati bacomplication eza très sérieux na vie na yo appelle prophète Joël plus 243 91 845 13 plus 243 91 845 13 ozala besoin nzamba sala ngula la alliance benga toluka nzambe olata alliance tango ozobenga na koyebi so makambo ezo se passer na vie na yo toluka nzambe nzamba sala yo makambo na niveau vie na yo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Zamba lola zali pamboli na yo. Oya mone sali e passé limesa. Yo ko sepel nango nzamba pambola yo. OK. Ok, voilà, et Fada, thank you Fada, Charmi, fidèle internet, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadzi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci, Neki Moumé, Les Nazariens TV. Je dis un grand merci, Najia Ouazalina Sima Caméra, bon, Boutou, la prophète, APC, ma révélation et puis les propos tenus de cette émission s'engagent que son propre auteur. Voilà le prophète Edgar Voyant. Rappelez la prophétie bon, après l'émission dans Yokango, l'homme de Dieu. C'est ça. Ouais, dans Yokango. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka nde elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po